Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Probable détournement na ministère ya EPST lelo 5 membres ya cabinet ya ministre Tony Mwamba babengami na parquet général Kinshasa Gombe Bisika Rapi Bakeiko se faire entendre na likambo yango. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé ba préparatif ya kay ya Pape François na RDC lelo lema onyoso na ba élément mususu na 4 édition KNB News ya lelo onazene sengo mingi ya ko présenter bino. Mbote édition lelo bandi tikato fongola yango na likambo etali bongo ndungu ezomaki na ministère ya EPST Bisika Rapi balobaki likambo etali probable détournement na tournoi interscolaire panafricain lelo 5 membres ya cabinet ya ministre ya EPST bazalaki convoqué na parquet général de Kinshasa Gombe nini penza babengeraki bango bozo ba détail na élément 5 membres ya cabinet ya ministre ya enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwamba bango bazali convoqué mokolo ya lelo vendredi 1er avril na parquet général ya Kinshasa Gombe. Yango izali ko renseigner invitation na bango na parquet ya Kinshasa Gombe portant signature ya procureur général oyo asignaki mokanda yango ba membre ya cabinet ya EPST yango ba ko répondre na ba préoccupation ya justice sur dossier ya tournoi interscolaire panafricain oyo salamaki pe notamment bango ezali bongo directeur ya cabinet ya ministre, conseiller financier naïe, comptable, des autres membres. Tout préciser que inspection générale de finances a annoncé qu'on découvrir des détournements lors de la récente organisation du tournoi panafricain interscolaire. Tout préciser que inspection générale de finances a annoncé qu'on découvrir des détournements lors de la récente organisation du tournoi panafricain interscolaire. Nouvelle yango ezalaki rendu public l'inspecteur général et finance chef de service monsieur Gilles Anlingete sur les réseaux sociaux. IGF alobaki qui a découvert qui acte ya détournement d'organisation et récent tournoi yango prédateur institutionnel concerné ezali bongo mise en attaque gratuitement. IGF na ba réseaux sociaux a briaki vérité koloba incessamment que ekoza dévoilé na justice. Tobo sanate que tournoi yango o eselemaki mikolo qui est remporté na République du Congo. Donc invitation nde kopesa biso éclairage que bambongo à l'état o ezalaki destiné na organisation ya tournoi interscolaire oyo ekenda wapi na yalia solution topé la vérité comme makaka kuna na justice. En tout cas affaire yango etikali assure Kinshasa et l'équipe partout. Bien, on est bandé que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a fongoli ba préparatif ya koyamba Saint-Père Nambo Kanabiso le pape François akoya mikolezali koya na juillet prochain ba bandi déjà ko bongama elongo na église catholique vraiment réunion yango esalema ki lobby eleki notel ya gouvernement. Ba préparatif ya Pape François ezalaki lancé jeudi 31 mars 2022 na Kinshasa na République du Congo. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a convoqué qui notait du gouvernement na Kinshasa. Première réunion préparatif ya événement yango na conférence épiscopale nationale du Congo 5 na Mukuse. Le nonce apostolique Melissusu quelques membres du gouvernement na ye réunion ya liboso oyo salon Patrick Mouya ya Katembe porte-parole ya gouvernement ils ko consister quoi informer concerné sur organisation et avenue ya Pape na mise sous mise en place ya commission des secteurs concernés préparation yango lisusu ko préparer fait de route oyo ko servir boussole pour chaque secteur. Lelo bayokani ko travailler de manière plus étroite pour na kotala le lenkan ko organiser
akai moko ya malamu na Saint-Père oya koya a na Kinshasa mikolo ezali koya na suite ya rencontre yango premier ministre akomaki na ba membre nyonso ya gouvernement pona ko informer bango mise en place ya commission moko oyo kozala chargé na secteur concerné ya ko préparer feuille de route pona ko servir boussole na chaque secteur ciblé au niveau ya communication na niveau logistique na niveau intendance na niveau ya finance na niveau nyonso po yango esala que tango le Saint-Père Pape François Koya na Kinshasa azala bien reçu ndenge ministre ya communication pe média a bangisaki na kobakisaka atalisaki que commission yango eko se mettre en place yango eko préparer faire des routes de manière régulière chaque semaine yango eko zana ba réunion eko salema chaque semaine pour na koyeba lolenge kani kobongisa makambo na ngambo ya église ya catholique bango batalisi ke bakoza toujours pembe na gouvernement pour na koyamba le Saint-Père o akoya na ville province ya Kinshasa mikolo ezali koya kopesa ya ye bénédiction na démocratique du Congo batalisaki que boye ya Pape François na République démocratique du Congo ezali kaka pona ba chrétien catholique te kasi population nyonso esengeli se mobiliser pona koyamba Saint-Père oyo azali image ya bénédiction pona mboka na biso to rappeler que Pape François a effectué voyage apostolique na République démocratique du Congo du 2 au 5 juillet prochain. Donc déjà ba préparatif esi bandi pona koyeba lolenge kani koyamba le Saint-Père na mboka na biso po ya talisaki ki akokita sur place même itina Goma pona ko communier na bandeko ba vivaki éruption volcanique pe lisusu ba o bazali ko vivre ba atrocité ya ba guerre atalisi ki akoleka na kati ya Goma pe a la Kinshasa ezali pona bénédiction donc affaire yango epesi kitoko makasi Kinshasa et l'équipe partout tout ça toujours na même dossier na kati ya gouvernement moko ya ba membre ya gouvernement zaki destitué na ngambo na bango balobi ke baji apte ezalaki bongo na communiqué o ezalaki rendu public na ministre ya communication pe média Patrick Muyaka Tembo atalisi que ba démarche nyonso ezali ko continuer kasi bango ba pesi longonya na Assemblée nationale pe na démocratie oyo ezali ko ganga pe ezali ko continuer ko gagner na mboka na biso. Gouvernement de la République démocratique du Congo a affirmé qu'on respectait l'exercice démocratique au Salemaki mercredi 30 mars dernier dans l'Assemblée nationale. Oyo et soldat qui n'a destitution y a ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba n'a communiqué moko qui signé na porte-parole du gouvernement Patrick Muyaka Tembwe où qui rendu public comme collègue jeudi dernier exécutif national et réitéré par ailleurs attachement na yango na ba valeur démocratique promet na chef de l'État o ezalaka partagé na kati ya union sacrée gouvernement ya République démocratique du Congo na émanation ya ba élu direct ya peuple congolais au sein de l'Assemblée nationale bazali ko respecter exercice démocratique o ezalaki déroulé mercredi 30 mars 2022 na kati ya chambre basse ya parlement pe ba réaffirmer attachement na bango ya ba valeur panafricaine pe démocratique inscrite na constitution na biso o ezalaki promet na son excellence monsieur le président de la République chef de l'État yango ezali largement partagé au sein ya union sacrée wa bisika c'est alors membre du gouvernement au démocratie ezali makasi pe ba élu du peuple bazali na pouvoir na bango surtout que bazali émanation ya peuple atalisi que famille politique na bango majoritaire na parlement et kopesa sous exemple moko très mémorable na démocratie ya RDC par conséquent atalisi que gouvernement a kosala ba formalité administrative ya usage o ezali en cours déjà pour na ko faciliter dénouement ya procédure tirant ba conséquences ya décision parlementaire gouvernement a rassuré que toutes les formalités administratives d'usage ezali en cours pour na ko faciliter procédure ayant visé de manière individuelle un de ses membres ndenge indica qui source yango ainsi gouvernement a lobi kotika la attaché na contrôle parlementaire pe ko renforcer action nango pour na ko poursuivre point sur point comme d'autres collaborations étroites na des chambres à parlement jusqu'à une exécution parfaite il y a programme naie éminente approuvé le 26 avril 2021 par l'Assemblée nationale. Pour rappeler que le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba azalaki de Chine Assemblée nationale pour incompétence yango ezali suite ya motion de défiance initiée contre ye na député national Crispin Mundule ya Union pour la nation congolaise INC na Mokuse. Donc gouvernement est apte
na décision ya parlement kolongola moko ya membre na ye o azalaki ministre économie nationale. Kinshasa eleki partout sango mosusu bango basanganaki autour ya autorité morale na bango banani esalemaki na Kinshasa lobi eleki parti du peuple pour la reconstruction et le développement PPRD na mokuse na cadre ya 20e anniversaire na bango balaki koke na congrès d'ici mois de mai prochain esalemaki ndenge nini bolanda. PPRD ex-parti présidentiel lelo en opposition etalisi ke bakokende congrès na bango na mai 2022 eza décision oyo ezomaki jeudi 31 mars na Kinshasa na bureau politique na ye à l'issue ya réunion moko présidé personnellement na sénateur à vie Joseph Kabila Kabange o azali bongo ex-président ya démocratique du Congo. D'après Patrick Nkanga, porte-parole ya bureau politique au cours ya congrès, PPRD a kosala état de lieu sans complaisance ya mboka na biso. Na occasion ya 20 ans ya PPRD et salimaki réunion ya bureau politique ya PPRD autour ya camarade de président Joseph Kabila Kabange oyo asalaki état de lieu ya parti sans complaisance pe décision ya ko convoquer congrès na mois de mai o ezali ko ya ndenge andikaki na compte Twitter na ye. PPRD, parti du peuple pour la reconstruction et le développement na opposition ou après d'une année sima ya dislocation na coalition gouvernementale FCC cache Front commun pour le Congo PCAP pour le changement ya président Félix Tshisekedi à travers crise moko sans précédent au Salaka Keba Kabwana. Plusieurs au cadre ya PPRD bango bakina na union sacrée nouvelle majorité présidentielle les alliés constituée autour ya président Félix Tshisekedi fin 2020. Kasi PPRD na ngambo na ye azali combiné na ba dimension interne certains de ses membres au batikala qui fidèle na Joseph Kabila ndenge bazali ko estimer que actuelle direction ya parti conduite par secrétaire permanent Emmanuel Chadari candidat malheureux na ba présidentielle 2018 yé a concédé place na une nouvelle équipe d'après accord ndenge ko salema. Kasi nyonso wana ezali kaka sima ya congrès e ko salema na mois de mai prochain. Na ngambo na ye Luc de Jeune ya PPRD kozala épargné te na ba division yango pe ba ko changer équipe sima ya congrès e ko salema na mois de mai prochain. Na un an et demi ya ba élection PPRD yango etelemi pour ko se mettre en ordre de bataille pour ko reconquérir pouvoir oyo ba exercer pendant près de 18 ans. Donc déjà il faut causer la main pour kozwa ba décision ainsi ka ko salema na kati ya parti cher ya président honoraire Joseph Kabila Kabange. Kinshasa et l'équipe partout. Spaghetti roni pe macaroni roni ezotekama partout somba yango na ko ya veni na yo na ba boutique nyonso kasi kobosana te tala bien logo ya Beltesco po yango nde ezopesa bonne santé na libota mobimba. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde a kozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni
oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali na qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mosusu babingi ya kitoko makasi babingi macaroni ya Bitosco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Betesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Betesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Bien que mon qui célébrer journée mondiale de la blague lelo salama blague moko ya bien na entourage na yo et sa bonne humeur parce que koko saté po ezali journée ya koko saté kasi ezali journée ya osala blague bozwa na bilili. Toujours imité mais jamais égalé. KN News, première chaîne d'actualité en continu. Kasnalinga Lato, Pesarabino. Mais information, il y a solo vrai et vérifiable. Analyse politique. On peut bon, on a bon auto-proposé. Bino, émission Kindoki Politique. Vous avez déjà en ligne na chaîne YouTube KN News Betarara. Au Koza Mobimba s'abonner. Kaskobo sanate ko partager pour Yamonde Salaka Kitoko. On exprime couvert comme on a destitution à ministre de l'économie dans l'Assemblée nationale jeudi dernier. Mais au moment niveau plus de 80% a voté contre. Cela veut dire que les députés ont représenté Bissot, ça qui ont avec conviction et avec, je dirais pas avec joie, mais avec conviction que Moto a salé Moussala à l'État m'a bé, il faut qu'il voilà. Nanga mon ministre peut ba tuya lingomba na e bazomona que ba et procédure remet l'andama qui malamte na ndenge na bino est-ce que vous relevez quelques illégalités na katiwana non zonga suna simate parce que ba soulever on a plein plénière okay. Et plénière et résultat qui ngo ça veut dire maman tout dans la question politique et sur plantaka nyonso. Même guerre n'est dans l'Irak, on a aussi des politiciens qui sont là, guerre est aussi là. Comprendre? C'est ce que lui, peut-être, l'avocat n'est pas bon, mais bon. Ça procède dans le bon. Et sa politique n'est pas décidée, attends, ma procédure aux Olobawana, et aussi par le soutien. Et surtout que le gouvernement Yazali, Premier ministre Abi, a eu acte. C'est fini, c'est passé. Et ça, acte parlementaire. Plénière lobby, on fait fi à l'irrégularité. Il y a péril en demeure. Le ministre là est tellement incompétent. On doit les déchoir. Basali Ango, justice est constaté qu'il y a aussi à l'autre. Il est parti. Est-ce le seul membre de l'Union sacrée ou bien du gouvernement Samalo Konde Oazala qui vraiment autant m'a bé que l'ongola et tout va destituer? Là, on a évité, ils allaient, tu évites, on a pas benga qui est intérieur l'élo. Il n'y a pas aucun découlé l'élo, on a évité les ressources qu'elle a et misou soupé, on a évité. C'est cela, mais l'économie c'était vraiment notoire. Échec n'a eu. Moi, il y a un secteur où ils ont touché au quotidien. Moi, ça veut dire que la parole que paye pas une à 2,300. Et touché au balamongo non? Au calculateur, on paye sa mère 20 000. À qui na wenzema, il faut que 20 000 années qu'on gagne, il faut 40. Oh, n'année oh pas maman. Quand on m'a dit selon moi que 1 500 comme 3 500. Oh nini bo. Au moins ils ont touché, bah tu dis donc il y a ça qui vraiment la chance c'est que oh mais la peine parce que tout le monde a touché directement. Carburant matière impacté ma camion sur tout le monde touché directement. Donc bah mon est non peut-être bah on a fait ta défense peut-être fait ta tumsusu mais bah tout ça dans le secteur mususu ça penza direct même la santé faut belle ando que l'hôpital mais somme ta belle rana état santé pendant ma belle santé directement té mais ça belle ça rabatouté mais pour l'économie c'est chaque jour que nous ressentons chaque jour ministre économie accueilli ministre économie à Balongoli et pas député mais vous pensez que quelque chose va changer na etali ba prix penza ndenge balobela ki quelque bakambo balongole lié likamba ba prix likamba chincha likamba ba petit commerce oui ça peut changer ngana yebaka précédente nae mama Kassia Zalaka il a qu'à plein Covid ba vient d'autambola té et l'autre côté la frontière fermée
Ce qu'il fallait faire quoi? Il fallait que Tala, que Solana, opérateur économique. Bilo ba importateur, pour bilo ko ezala na rareté na marché, qu'est-ce qu'il faut? Pour bilo ko ematate, qu'est-ce qu'il faut? Ngabino, yo l'état côté là ngo foot sanga mingi na OCC kitisa, ngo foot sanga bo kitisa, comme ça ce qui yo kitisi côté non nga personne na biloko, on comprendre? Na commentateur. On va ça ba mutualisation. Vous avez bani ya ko sala l'état à assouplir yawa, bo foot no TVA te ne mama kasia salaka. Beaucoup futa wa te po mbongo za ke na TVA wana so futa te et ça la que Marcelo konote mais ministre to moni le ko te andengo wana on comprendre nous doit so mané kuna chere ya to que ça va tout bon DGDA nini OCC va tout à travers la frontière mais notamment à dénoncer qui ba prune dengezo le kana marché surtout mingi na ba importateur ya ba poisson et ba vivre frais yo ministre au dénoncer non le ministre agit c'est ça la faute. Vous allez te dénoncer ce qu'on a pour une solution. Tu es ministre, maman. Tu as le pouvoir. Le pouvoir, ça veut dire tu as l'État. L'État, la simanayo, ça veut dire, vous avez un texte, moyen de bosser l'État pécio. L'État pécio a moyen sécuritaire. L'État pécio va me belé pour agir. Yo, c'est ce qu'on a dénoncé, kaka. Si on a une solution. Il y a un ministre qui a une solution. Il faut pas se bien compétence. Au benga bango bengi bon mais c'est na collègue na finance collègue na commerce extérieur badwazoli la ke au fidèle à likolo et une DGDA taxe à likolo au moins que ceux qui ont taxe likolo mutation biloko au teka cher to kana et mon premier ministre non pour un biloko boy net ba ya première nécessité dans un premier temps vous fout par exemple carton à piodi vous fout yango $4 au bando fout yango 1.5 pour 6 mois total anan. Vous comprenez? Pour la tomate, pour la biloko boui, au sali yango, DGDA côté n'est pas assez communiqué à quitter ici. Nini commerce extérieur, taxe nous akanini, ou doisoli la que ce que qu'on nous fout à bon bloc fait mata. Quitter ça. Au sali au sali moi arrêté interministériel, moi et bien notre ministre on a que désormais pour na ko importer biloko ba prix de sous-boité kitibu ala tout le monde alors erbo so sali bon monde que mutana au lieu so asoma gelo connaît ce qui kuna na poto na 20 €. Ce qui biloko na bokata kate ku nyonso wana ngai coûter par exemple 40 €. Pour avoir bénéficié ngata 60 €, ou bien non monsieur. Ku il fallait foutre 20 € na wana obaksa ngana sali to futika à 7 €. Donc si tu vas vendre cher, c'est à 30 € qui va à Congo. Mais ce qui peut foutre à payer, au coût de 35 €. Là, l'État tient le pouvoir parce qu'il y a un sacrifice pour bloquer Kita. Mais lui n'a pas fait ça. Alors, en quoi? Il y a bien faire compétent. Aux gens, notion mingi na makameta l'économie. Ce qu'il faut vraiment qu'aux zonga na mozindo pour balamboka ba comprendre le rôle. Il y a un ministère wana économie et sanini pour déjà ministre du haut à tribune il y a en semaine nationale à l'obaki clairement que ba question mususu bazo tourner il faut pas y répondre il faut premier ministre à répondre analyse mususu analyste mususu balobi que kolongola ministre économie et sa solution te fallait balongola gouvernement ça malukonde mobimba pour bangonyo so ba échouer les conditions ezani na simana ngo et puis rôle ya ministère économie spécifiquement ezani. Le ministère économique rôle spécifique est à réguler le monde économique. Pour réguler qui va prise à la bien, production à la toujours, rareté à la terre. À cela, à travers la transversalité dans le ministère Moussous. Les gens qui ont pris, au tel côté, ils ont bien d'arabalos. Il faut que tu aies pris mon gozo kokana, ndé bato foutre la bateau. C'est comme on qui va comme coller là-bas, opérateur économique. Vous avez un contact à tout moment. Même si non, na poto. Information sous réserve, on est toujours dans Kati, il y a un site officiel déjà, et qui publié qu'Otalisa que entraîneur, il y a Baliopa, il y a RDC a démissionné pour Nali Kambetali. Manque, il y a Kozala qualifié na Coupe du Monde Qatar 2022, il y a Talisi qui a manqué, objectif na Yendenge et Lubami Awa. Voilà, image commentaire.
Sélectionneur national ya Léopard ya RDC argentin Hector Cooper a démissionné. Wana ezali révélation oyo esalemaki na moko ba journaliste argentin César Louis Merlon oyo selon certaines sources mokolo ya lobi jeudi 31 mars nde sélectionneur ya RDC abwakaki éponge na ye. Yango ezali après défaite ya Léopard face à Lion de l'Atlas du Maroc na score ya 4-1. Na Casablanca, na match retour, il y a l'éliminatoire, il y a Coupe du Monde au Qatar 2022. Défaite au Esalamaki face na Maroc et Bimisaki. Maloba ebele population basilika ki makasi bazalaki dessus coup ba misusu babande ko senga kaka bazongisela bango coach Ibenge. Na mangungu nyonso elobamaki pe maloba ya bato nde journaliste oyo ayaki ko publier yango que Hector Cooper asiki kozala entraîneur ya RDC tope entraîneur ya Léopard ya décidé kobo ya kondima renouvellement ya contrat na ye ndenge atalisaki. Ancien entraîneur ya Valence na Espagne pe sélectionneur égyptien ye azali sous na bon terme te na quelques cadres équipe nationale congolais. Selon ba source mosusu Hector Cooper a annoncé qu'il na plusieurs joueurs départ na ye na Maroc que esengeli a atteindre objectif na ye principal ya ko qualifier RDC na Coupe du Monde Qatar 2022 ezalaki moko ya objectif oyo ki nango na République démocratique du Congo ezali uta mois de mai 2021 que Hector Cooper a signé qui contrat na Léopard ya RDC sous houlette ya Serge Kounde, ministre ya sport et loisirs pe sous Constat Omar une époque où azalaki président ya Fédération congolaise de football association FECOFA na Mukuse, ministre ya sport et loisirs pe sous ya FECOFA bango depuis plusieurs mois bazalaki na union pour na ko obliger à ko faire passer ba différents pour na ko mema équipe nationale ya RDC na Coupe du Monde Qatar 2022 kasi ba échéance sur le plan continental et talisaki na horizon que une toile de fond ba éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 ezalaki pas poto kende pour selon ba analyste sportif mingi tozalaki préparé te kasi to bo sanate que ba échéance sur le plan continental ezali ko pointer déjà na horizon lokola éliminatoire ya Coupe d'Afrique des Nations CAN na Mukuse et kosalema na Côte d'Ivoire na 2023 kasi gona yango et kozala lancé na mois de mai prochain. Soit 2 mois uta mukolo Hector Cooper andimi ko démissionner. Est-ce que yango est composé préjudice te na équipe nationale ya RDC? Batu ba sepeli kasi fo komitu na ba joueur ba kozala prêt na entraîneur ya sika po na ko beta pour faire face na Coupe d'Afrique des Nations CAN na Mukuse. En tout cas dossier yango etikali à suivre. Kinshasa et l'équipe partout. Édition à l'OSI, les Alaki, le 1er avril 2022, on a Zaki Nesengomingi a représenté les bino, Nasima Kamera, Tozaki na Hervé Zakari, JP, réalisation Simara qui na Timothée KMB, toujours en coordination et en grande communication, Jimou Kintimangana bino, Tokutani très prochainement, on a souci mon quoi servir Binonde et Moussala et Salemaka Awa, Tokutani très prochainement. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.